mwana baboti Beverly. Tina ndenge bakabwani parce que maman la Beverly azaki moins sérieuse. La famille c'est que je vous dis est vrai, j'assume mes propos. Batu bayebi ngai. Botapoter ba koya ko signaler nga live TikTok e ko Beverly abotabi. S'il vous plaît bandeko. Papa na ye azan épilepsie, moi na pas azan. Mais bazala ki koya 6 fois c'est faux. Tant frère nanga koyi nanda kwa kufia za kovana na 10 ans. Ba bayebi 10 ans na ba maison sociale, place Aldi eza. Muto benga ambulance eza Beverly po ba kozwa papa na ye mais aki déjà trop tard papa sa kufaki moi makambo nazo ko informer mon Dieu mes témoins Beverly muto benga ambulance parmi la tika ba jewana na mona première vidéo na tika ba live ayebi ko tu numéro à police cité il paraît maman non Beverly a benga ambulance l'air bazoya bo papa koyaki déjà depuis longtemps ba yeba réanimer akufi. Papa tosto kundaye pe na cimetière ya Andremo na 10 ans pekaka. Ba yebi. Beva azali ko vendre papa na ye parce qu'azala qui maltraité par les copains de sa maman papi, soi-disant papi. C'est papi la va photo à papi. Mukole bembe ko bima oya kokufa oya kotikala. Mbila kota makamba ba congolais. Na kotindelo photo à papi. Maman na sana ngo maman botindela nga c'est le troisième mari de Palmira. Palmira zana bana 10 abota la batata différent. Siko maman la meilleure. Papi oui. Ye wana siko bazana na ndaku to papi. Ye wana bazati lelo asala ka mwana azala ko sala mwana ala ba toucher. Moi non atikala na foyer te azala ko fana na 10 ans pa papa na Ebelias atikala ko kene na foyer te akena te azala ko zala na 10 ans pa papa na ye tant makambo ebimi a toucher papa na Belias Palmira aleki na comment ça s'appelle mais maman la meilleure oui je suis là moi na personne j'assume mes propos na vandi na verset 10 ans maman la meilleure maman leader nazo kango micro zo fongola bonika nini boza makele les bisika boza au foyer nani nana mwana na kena na foyer te papa na yazo en charge likola ba bêtise ya maman na ye na ba copain na ya zwaka azoko sa mwana na koya ka 6 fois c'est faux oui azan épilepsie. Et c'est héréditaire, papa azalaki nango, on peut m'tebomi papa na Ebelias. Ça c'est vrai. Cette fille-là va rendre papa wana ba traumatisme. Moi sona Palmira toko kuta na ye. Ayebi, so ki akata ki ba life parce que nga mutu na termina makambo. Ya wana tika. Tozana bezo ba yebi sabiso. Tangu ya ki ko sala première life. Alobi, azana communication na moi na petit frère na ye a tourné petit frère na ye a tourné à lobby oui tala bata verve bango bakoti ba yebinga tala bango ba okota a lobby kike petit frère a tourné yaya oza wapi alinko lo ba place azate deuxième verso que moi na wana azalaki na Instagram na frère na ye na yebi bande connaître trou ya mapasa na yebi maman na ye na yebi papa ya Palmira deda ayeba na partout donc yebi c'est la famille. Si ba bandi bolingo na bango biso ba doyen na bango biso ba pona kutu biso to za ba pare na bango me ya ndenga blague ti zemo ekoti ti mwana ya botami azana débat sala nanga te to kokutana na matanga na kati ya ba congolais si y a pas de coups et blessures police a sale loko te et ça le loko te alandi papa na ba pe malakimia mais on doit savoir la vérité alors bien Instagram amen maman Beverly beva abale ko sura na petit frère na ye. Or, l'enfant était déjà décédé. Tolingi toyeba qui jouait tous ces jeux-là. Nana bane kokota la basite ya moi na sala rassemblement quoi moi na vivant. Tandis que ça kufa. Ye moko maman na alobi. Leki na ye azo solana yaya osa wapi. Alobi na AMC yaya na yaya AMC alinko lobanete yaya bonjour. Osa wapi. Yaya alinko loba place azate. Yangwe poussaki ye abana ko sala ba kriwana. Tant la sali ba kriwana, j'étais contre pourquoi. Na lobaki na ye Beverna ni Palmira. Soke ye koluka mwana. Ba yaka balobi bande konangai communauté congolaise. Mwana na biso abungi. Photo ya mwana yango. Numéro ya téléphone yango.
Numéro ya téléphone yangoyo. Oya komona mwana na biso mwana pa belaka a contacter biso na numéro oyo to aluka police. Mama yaka kosala nonsi bongo. Me yo koko ya koloba na biso tekeo. Mama nanga apekisa ki ngala botala mobali wana abela kwa liboma mama na opekso mobali abelaka omelaka diamba mama na apekisa ote. Oboti na 3 mibalo sala crèche ozala bana 10. Mama na apekisa ote. Biso famille mobali to betela maboko. Nde place o ba life katana. Ya souka ya mibale ya kokota lubika yake asola kina petit frère nangai na Instagram. Elle va nous raconter nani azali kokota la basiti ya mwana pour asala rassembler le quoi que mwana za vivante or que mwana sa kufa. Nani donc eza muto ya za proche na ye. Tandis que déjà ba soupçon ya liboso et sila na noté dossier za la police que papi wana oya botisi 300 bana. C'est lui qui faisait le toucher à l'enfant. Yem tabane ko sala toucher. Ce qui papa ya moi nga telemelango ba telemele tellement zalaka trop timide, azaki problématique té, soko tuni vervé mon baba yeb soke père ale ka lobakate alinga kapé problème té ti akufi. Aswana té abunate. C'est un garçon timide. Ce qui li kambubi soka batuna yeba twande ko telema kaka bongo. Ba boma garçon na ba traumatisme. Yenda zalaki mo sel boso avina ye. Après ye tang bakabwani aye koza fi moko Sandra la pétasse lokota ye na centre apesi mukanda baboti bana mibale aloyi vala lokola nga na belaka tokomi na bana apprends-toi à conduire po banda kosunga bakursa ndako abengi grand frère na yo abengi sa na poto chasi mpe na obanga te bayebi ke nga la banga te abengi grand frère na lobi yaka ko apprendre moi si nanga ko conduire grand frère andimi abandi ko lakisa moi ko conduire ti alala e baboti mwana. Bela ça koufina ba traumatisme. Ya basi na ye na ya na ye. Je vous dis à Verviers ça sera chaud. On va me taper là-bas. On va me taper. Mes frères sœurs ma kamboze belé. Papa a mon a koufina traumatisme. Et bandaki na Verviers aye ko bala moi sami balé na centre. Ba boti bala mi balé Anaël na Adino. Mo bali na mwasi. Anaël a eko kufa azalaki étouffé na kata salle de bain na mai. Tokunda na Liège. Tokunda mona na Liège. Désordre ngake salama akalma nga situation. Atika na mwana na moko kuna Adino atika na Beverly pa Parmira. Maman na Adino wana mobala sombele voiture alobi na ya na nga bana laksa ko kumba. Akei ko laksa ko kumba akotiti na kati nzoto bazana mwana babota elingisa Verviers bandeko papa na kufa na pasi c'est un frère on a lelati lelo parce que toza life ngana tindela mino ba photo ya cercueil na là où je suis papa na kufa zanga mwasa olele na mutu Sandra zakuna osala ba love na ye Palmira zakoto osala ba love na ye bandeko makamboze belé paix à son âme aza mwana akepe malakimia. La fille a souffert, le papa aussi a souffert. Mais le karma existait. Le karma existait. Palmira na Sandra na vu na baoba osa na kimiate. Babomi papa, bakotiti na mwana. Nzamba sala bomoi. Maman la meilleure, batindelinga yi photo ya naibite na tia photo o batindelinga soki papi ye o abande ko sala mwana misapi. Nye wana zelo nye buka loko la brique phénéma. Elle va me raconter that. C'est lui C'est lui. Papa o abandai ko sala mono banisha yo. Palmira a baby si Palmira. Mais c'est lui le papi là. Il va rien dire. Il va se cacher le jour J. Il va se cacher le jour J. Il va se cacher. C'est lui qui faisait le toucher. Mais vraiment quelque connaissance traité. Ça que papa na ye mon collègue basali ba toucher wana papa na ya zoyer. Bazoko sake akwa ya kasi. Tapoter live comme signaler. Papi, tu dois signaler live. Tapoter la famille. Tapoter Moussapi. Tapoter c'est moi qui parle. Ça va m'interdire de parler. Et j'attends celui qui va bouleverser les choses. C'est ma charge. Tapoter la famille. Papi va nous expliquer. Papi va nous expliquer. Yoka Palmira Likola Love Naye. Aloba na life ni tozala ba signalisation makasi na live mwana mabe la famille botapoter mama ya mwana azoloba na life alobi mama na Beverly aza mwana mabe ata discuter na bandeko na ya Simba Kambeli
Mes sœurs, est-ce que vous avez bien propos tenu à maman et à moi là? Eh, là, il fait au kata. Bon, là, il fait comme il vérité. Na poupoli bango, pourquoi ma menace à Kangote? Bah, yebi ke ngam tunazolo, bah, c'est moi qui parle. Le papa de Beverly. La famille tapoté. Bah, yebi ke ngam tunazolo, tapoté la famille. Na kota kita apona fokola bien nous la famille boye ba. Là, il fait comme il menace. Là, il faisait bloquer. Bamoninga ngai nde tata mosa mwana wana. Nga mutuna sita papa na etina libulu. Na lela na cercueil moi-même. J'ai vu mon frère dormir. Bien aimé dans le Seigneur. Makam tokuta la kalango me liwe zanzana bisono. Tozande mutuna tangu na ye. Liwe za mutu nyonso. Le papa est parti par le traumatisme jusqu'à ce que Palmira a fait tout pour Beverly Akende. Le problème est que écoute tata na eba fanda. Ake écoute papa na eba fanda. Mais ba expliquer biso nani akota ki na Instagram et puis nani azalaki na communication na ba site na ye parce que l'enfant était déjà décédé. Et qui faisait des suites de signes de vie? Nani abale ko sala ba signe de vie à mwana oyo. Botika ko signaler live bolela mwana bolela mwana boye pana ngai mama toyeba ni konyo kwa mate. Bayebi ngai mama la mère azolo ba vérité botika ko signaler mama bayebi to sana bango na ko sala na Liège. Signalisation za makasi live ezo. Kasi ponga na kotiti bayebi ke ngam na ko bombarder. Ngana koti ngane tata mosa mwana ngai nende kwa Belias le papa de la fille. Ngai nde papa mwana. Bango nyoso batoni na baligne. Bango nyoso bazala baligne. Bazala baligne l'air na moni bozo beta masolo j'étais à l'écoute. Na lobitika na éclairci bana mama na ngai, na éclairci bande ko langa boye la vérité, ya mwana na biso ko Palmira tu vas assumer. Palmira tu vas assumer. Tu vas assumer maman nanga boya kina bota na muta malade mais maman na pekisa o diamba tozo me la diamba mesure moko na baguette. Venez vous allez me raconter dans le chemin. Venez. Ta maman n'a pas interdit de prendre les diamba mais pekisa yo la Belias. Belias a botché moi na zuyo. Belias a soigné yo. Tout ce que Belias a fait pour toi et moi je suis la témoin. Ngai témoin vivante ngai. J'assume. Batunyo somoni ba déclarer la fino ba yebi keza ngam tuna koti na masolo. Pour ceux qui akata ba live ba TikTok parce que ngam na interdire rien. Na yebi se soko meki sous foi na opanzo ko regretter. Ndaki ma life. C'est moi sa sœur, c'est moi qui a pleuré nazala ba photo na cercueil nazala ba photo à cimetière. Tina olo bano ba ta ferver ba yokanga. Ngai mutuna lela ya ndeko nanga mobali nga mutuna lela e lokola zaki na mwasi te mwasi mususu petas mwasi mususu diamber alelo bobomi mwana na ye bobomi tata bobomi mama baya koyebisa biso qui était en ligne nana zaki na Instagram na ye et puis nana zaki na Facebook na ye na Messenger. C'est ça qu'on veut parce que la fille était déjà décédée. C'est comme maman la meilleure. Maman, bonjour. Oui, bonjour, président. On peut poser la question? Maman, Nina Touna. Président Tony, pardon. Maman, la meilleure, Nina Touna. C'est que Beverly a Koufaki déjà, depuis les 16, entre les 17 titres comme à jour, on a mis sous. Parce que Beverly Bima qui n'a pour les 16, dimanche, février, à 15h. Dimanche. Exact, un dimanche. Bon, on va le bien dimanche. Bon, la sens na la sens na ko lo babona répondre na likamboyo. En tout cas mort na ye toyebi jour te na RT. Mais ba signo bango ba yebisi biso que azali ko sala en ligne, azali ko se communiquer, abane ko sala boye. Dernière live ya yebisi biso merci ba mama moi na kufite azana bomoi auti ko solana noko na Instagram. Merci pour la nyonso. Et maman la mère noko na ye oncle na ye liboso voilà maman oncle na ye liboso amataki na live balobi mal ici ba policier ba ye pa Palmira ko zoye ba salive balobi ke ba moni corps moko boye ba ye ko zoye ba salive po ba sala ADN batala soki za mona na ye l'air ka balobi on a on a bi c'est fini la fille ne plus ba on ba bi te balobi ka que za supposition a bi c'est elle et du coup to ki ke ezalaki elle. Alors qui était na ma site na ye soit disant ba Facebook, ba Instagram, pour na ko pesa ba tout paix, ko calmer ba tout soit disant que Azali. C'était qui? C'était qui alors? Qui joue avec ces jeux là? Ma sœur ndeto so no boyo yebingate.
alors sikoyo mbato basali pa Beverly nengo les bato ba yebiye banani banani sikoyo banani bazali ko communiquer na Instagram banani bazali ko communiquer na Facebook donc il faut ça la proche na ye il faut ça la batu na ye bato ngo banani soki ba leki na ye te c'est que maman na to papa na ye tu comprends pas l'histoire maman na lobaki na vidéo que Beverly atiki téléphone na ndako voilà atiki téléphone na ndako vidéo eza na compte bon na ko kota ce qu'on a téléphone on pas ça la ka sembla comme si que tous la calme mais Beverly a envie voilà que Dieu nous aide liwe za nzela na biso nyonso mais façon moi ngwa keli toza ba boti et sali biso se passe bonjour maman la meilleure ben na un peu troublé koto banini ya ko simba sima mwana papa moboko liwana est-ce que tu as besoin de connaissance nango bon fondé dans la police ou bien dans les services sociaux? L'histoire est déjà là parce que son père était en vie encore. Ok. À ce moment-là, son père était en vie. Allez, à ce qui m'a dit comment va aller 10 ans. Tonton Isaac Fongo là, par commentaire. Est-ce que la famille, le problème c'est quoi? Azala qui papa moko, Azala qui trop timide, Azala qui kolobate. Donc ebi, ezana na ba couple mususu, tamsu moi ça un peu, mobile azana moi c'est quoi? Ezana mobile mususu ngo ele likam, Azala peut ko yoka moi soni. Moi soni. OK. Parce que le papa paye les pensions alimentaires. Palmira yaka wa okutala nangai. Papa zai ko paye sa pension alimentaire. Azala peut ko so mobile na une fois sur deux. Na personne exemple que papa quoi na chambre. Papa quoi na chambre. Moi na oyo mutu abenga ambulance ya kolokota papa na ye. Est-ce que mutu abela ka téléphone? Vraiment. Ambulance ye ba ya kotala bobabi na ye ke obengi biso na retard. Ba me ko réanimer boye, ba lobi akoya ki déjà banda kala kufi. Akei. Moi na oyo. Moi na azaki traumatisé a mona corps papa na yete. Tozala ki olanga na tuni batu. Ba Beverly azawapi. Ba lobi aza traumatisé parce que a mona papa na yenga kufa. Mon papa na été ba bomba qui est azalaki pas koko na ya moi si maman oya boti maman na ye ozomo maman la meilleure soki vous pensez que maman na ye a dissimulé ni liwa mwana est-ce que bofunde na ni na police par rapport à nenge a concerné ba atu ba message na vivante je suis bien tranquillement alors qu'il s'est fait déjà tozana poto papa langai au monde tozana yo papa langai yo yebinga tenga na ebiote eza dur na likamuna ona bimisa mutu pona yebite alors tozana besoin to yeba ngai na yo nani o azali ko répondre biso na Instagram à mwana la fille avait laissé son téléphone à la maison kaka bango mo bato ndako bato azo yebisa biso ke asololi na Aaron c'est son frère je connais les bogards Aaron là na yebi papa ba Aaron bazali ko vendre même na Liège les baboué na ndia ke ko zo criminel ya papi oyo ozomona oya boti 300 bano azana yi maintenant azana 10 bana 11e non pas azana 10 bana ça crèche azana 10 bana je te dis maman ngala tika ki na mwana moko na papi donc après abati suba na mibale sous na papi baza 10 na Beverly baboti ye moko na papa na ye ba Aaron je crois baza 3 alors équipe nous la famille va tapoter pardon tonton Isaac akanga ba commentaire mais maman la meilleure okay, merci na autre chose appel moko bazo benganga ba komelinga message ba lobi famille ya papa ya Beverly bino moko nde boyebi likambo na nzota Beverly parce que écoutez makambo oyo euti la famille témoigner ba lobi que Beverly abela kakweyaka nous on a accepté. On accepte. Papa ya Beverly pe abandé koko ya 6 fois 5 fois la journée donc pareil. Expliquer on est bandeli. Na lobby eza héréditaire. Eza comme todo komela nga muto apesa o numéro nga yaka na live. Nga ndamta pesa numéro nga yaka na live ya mata awa. Ndeko langai yokanga bien. Na bandeli na expliquer na za clair. Na lobby na yoke papa na yekuta koya na maladie oyo muto abenga ambulance eza Beverly. Na lobby no bongoti. Ngana na tikali ko wanga na maladie te ngana ngani maladie na tuni yo kaka des questions to ça na besoin ya vérité mi balé to lito yeba papi ba toucher bande ko sala mwana tango mwana bo signaler live pona ni so bo signaler na de compte na ko sala na compte mususu bo tikala me ko signaler awa nde bozo signaler bona ko fongola na compte mususu ngala kiti kase loba na yo mama na kansa na za clair est-ce que na wanga ni maladie ngana wanga ni maladie te o wanga ni na wanga ni maladie te mama na lobi biloko boke bana ba mo o mère azolo batomsu yango na ndezo bloquer pe live
moi français moi kozoloba wana baka baote mona misapi moi moko kozoloba wana TikTok alingaka bon peut-être un wana nalobi boye bonjour à tout le monde ya solo aza malade maman me ya botika no tata moi ça silisa mwana abelaka towangani te mwana abelaka papa na ye pa kufa nango est-ce que na yebite so boyoka explication nanga papa na ye akufa na yango akufa na yango na biloko mibale tozotuna nani mutu abandaki korépondre na Instagram nani mutu abandaki korépondre na Facebook makambo na kande totuni ya mibale tolingi toyeba makambo elekaka makambo batouché peut-être papi wana sepela takangela ka mwana kanda na ete so yango wana de bazokamba yango wana de live koloba wana te loba ndanya nde ko simba ye na sasa koloba yango de papa wana likambu ya papa wana toyebite so takangela ka mwana kanda to wana nde toyebite soki pezali ke ya solo mabibi soko matio kangi micro oza place makebele ozi oui omoni mama pardon na kati o maloba te ngai na boyaki nanga koloba opesi nga raison makambo mamo azoloba akosi ate loko moko te na okota makambo te mais yo na solo la ki na uzwa likamba munene pole sina yebi ya Berveli yoka mama oya zoloba zata eloko mota kosi na okosa pona zwanini botika mama mère azoloba très bonjour pardon azoloba très bien très bien azoloba biso clair oui totiki makambo nyonso tozala ngo tovanda yango na lobi mama makambo nyonso zolobo zokosa te na sina sola toza baboti mono apesi biso pasi mwa lisu moko papa na etikaki na mokila bota ta komba papa na etikala siko famille papa ekufi na yebisi bino ke mwasa liboso papa na ezalaki mama Palmira baboti mwana oyo tango baboya ni likola loyenga mama na ye ake kozwa fille wana na centre Sandra baboti bana mibale mwana liboso ya mobali Adino ya mibale Anaël ayeko kufa azalaki étouffé na salle de bain na mai to comprena pe mort wana te soki eloko ni ekoma toyoka bongo tokenda tolela na Liège tokunda mwana na biso atikala na mwana moko Adino na yebiso ke mwana mwasi wana asala adultère o biso baluba tobengaka tibindi abimana yaya mobali ne babota tina mwana donc le papa akufi na maladie na épilepsie na ba traumatisme ya basi azaki na chance ya basi te Ozomona biso to boyi maladie te nazo biso bien ke mwana maman pardon naza place à makina ngena lobaka naza voisine ya Palmira na voisine ya Palmira na Liège na yebi ndaka Palmira na Liège loba nga na voisine limbisanga na mataba live te mbala mataba te mbala liboso na koti po mwana voilà nagina loba parce que na yebi Palmira bien na yebi mwana ni Beverly c'est pas la première fois que mwana na bunga ana voisine na oye bien na Liège Palmira nga na vaine na Verviers loba te nga na vandi na Palmira na Liège voisine nga na vandaka na ye vraiment parce que il y a des fois mwana ngo akimaka na Verviers kasi yango na lobi na nga na yebi na Verviers te na obaki na voisine yedi pona défendre ete na zoba onga na yebi na mataba lobi yo matisi Palmira za voisine na ngai ko loba asili sa mama to za no quand même en ordre non maman parce que na mama loba na ngai OK d'accord na kiti yo kayeka ya mama bibi shiloba pesa makelele azi place kimia na match na obela azobeta awa na bimi ko donc na yebi Palmira za voisine na nga Palmira za voisine na mwana na akimaka et moi za komanga violent et so komo ko ya maladie na ye deux fois déjà nani mwana na kimana minuit Palmira yo betelanga porte tunga so Beverly amuna moni be azapananga ngabino azapananga tito matati to kendo ozwa likolo na grivinier likolo ngana Palmira na mbali na ye c'est pas la première fois que moi na bungi et akimi quoi leki na ngai ni wane yeli oui yeza solo bozolo bela maladie te leki ndeko nanga tozolo bela maladie te tolingi tozolo bake ngala zo témoigner ngala yebi mwana na ko bota mana eti kokola papa na ye azai kokwea akufi peka na même situation mwana pe akweyaka toza d'accord na maladie yo za voisine na ye mwana wana banda bungaki nani oyo azalaki na téléphone na ye azo répondre biso par Instagram et puis na Facebook na ebite mama voilà na ebite ngako mona Palmira ndazaka na mwana na ye Palmira wana aza na mwana ne partout azaka na mwana na ye donc Palmira azaka na abima bwazalaka na mwana na na lobi boye atale pe basimbaki azalaki na mwana na ye toza d'accord na lobi boye voisine nazo tuna boye
omoni bazo benga bakomo fundange pa bana nanga bazo benga baza kuna te na oloba ka vérité bana bato bazo benga ngai bango bato bazo benga bana ngabo pekisa mama adina mais maman koloba ke non na sens nga nazoloba ke mito yeba nani azali kosola na Instagram ya Beverly kasi la abandai ko biso nyonso tomonaki live nde na Palmira asalaki voilà eza abandai kosola te kozala bato bazwaki parce que jour mwana na bungaki bamonaki ye na McDo na akomona azwaki bis 27 et 67 ma bébé bon tika Palmira ki miandereni parce que liwa ya mwana eza un peu louche yoka mama bamonaki mwana wana yoka ya na ebisao bamonaki mwana wana na bis 67 eza ye moko Palmira na yoka te yoka mama yoka bamonaki mwana wana na bis 67 amati bis 67 bamonaki azaki na badiler yoka te mama na oloba na telefone na epo atikaki telefone na yebi na bali kopesa espoir na Instagram mama bibisha loba nazo pesa explication onga na yebi yoka te mama yoka na yoka tata mwasi yoka tata mwasi yoka Palmira azaki na ndako voilà mwana wana bamonaki na bis 67 amati na mutu voisin mutamonaki na nzela abengi Palmira namoni mwana ngo azwaki bis 67 na ba dealer bakena ba dealer wana l'air Palmira amona ki abengi batutu oya ba voisin batutu bomoni mwana batu balu bamoni mwana te après ke na la police bake na nini na barre de bis ba nini zalaka ba caméra zalaka bamoni mwana na replace mwana na kitaki omoni yango police bande ko sala enquête c'est pas que non Palmira tikaki mwana na kimaka yiko mama voisin bon siko papier azawa Maman, en tout cas, on a eu le papier talinga te donc na yebite mais on a eu le ndenge mama azalaka na Berveli yo mona ndeni bavanda na Berveli avanda na Berveli en tout cas mama ngande na mona ka Palmira na mwana ne wana kutalingaki akende Kishasa même tour ali bauta que voyager année passée na ye na église pour ba bondela pona Palmira na mo atika ka mwana na été Palmira za tout le temps na mwana na abima na Beverly na ya za priorité ya Palmira. Mais maman yo zaka yo moko mto pesa témoignage na malam parce que banyos ba matala baza ba témoignage maman balobi en plus pesa témoignage parce que tellement salité ya kusaka maman wana etali eza vie privée na ye ma chérie wana eza vie privée tozo ba makamba mwana mambo ya salité eza vie privée na ye ngana zo ba onga na ye siko ba kamara Berveli na ndaku yo mona ka Berveli libanda to Berveli na ndaku non là c'est faux mais maman bibishioka Mama Bibi Shizela yoka ye moko maman asala ki vidéo eza na page nanga alobaki atika ka Berveli libanda te parce que Berveli akwe ya ka 6 à 5 fois na journée ako tika Berveli ye moko makana yeti abimaka Palmira batnyo so avandi so na batbaza na live awa batoza ba roluba Palmira chaque fois na rien de biso moni na mwana ni partout Palmira zana mulongo bana na ye Mama Bibi Mama Bibish oza mama oboti soki mwana oya zaki na mama na yeme alinga kimati ma chérie na sala na nzambe mais mama Bibish omoni mama tindi yo défendre mama nzambe eza choc loyenge pesa bokitisa ngai nga bafundi ngai ya bonjour la mama boni bino bafundi mali na loyi ba vérité tu boki na oso na téléphone wala babina kitanga na pandi makita la misi ba vérité bokitisa ngai kitala yo biso to yebi na biso ta mama biso to yebi mama stop na biso de tout ça qui pas analyse ndeti ngai pona ngai e boli msana na so parole ndeti ngai na comprendre na ngafuna ngani parce que bolobi ndeti liwani ça m'a pourquoi parce que hier à lobi qui abimaki dimanche sans téléphone. Frère nae amoni na frère ne ko somba lipa sur ma pa lipa amoni ke na réabus. Petite sœur. Son petite sœur frère tant azongi na ndak boy ki asa sans téléphone. Yo ko lobi ke non en fait na habité za ko maman Nathalie yoka y na vidéo na ye alobaki Berveli abimi sans téléphone les qui na amonié voilà amonié azo senga numéro ya la police et après
nga na ye kosala live nasali live oncle na ye yaya ya mama na ye ya liboso amataki na live nanga ezalaki mpe kaka na tongo ayebisi nga mama merci bosala balive ndenge na tosepeli mingi famille vraimen eza na esengo nde ofongoli live mpo na mwana monana asenga bamerci toyebisi ye d'accord problème eza te oncle ayebisi ngai alobi mama normalement nga nazosola na Berveli na WhatsApp Berveli azokomela nga na tuni ye oza wapi azongisi nga lisusu réponse te mais azo répondre nga na ba message to tuni ye eloko nini ezolakisa ke Berveli mutu azozongisa elo ba réponse parce que bolobi mama lobi Berveli akweyaka 6 fois 5 fois est-ce que depuis Berveli abimaki depuis le 16 Berveli nana kweyi te. C'est ça qui est étonnant qui biso. On fait l'obité à répondre ngai. Et après, eko leka 2 jours, 3 jours, maman a eko ça la vidéo. A eko remercier tout le monde qui a aidé pour la démarche. Moi na Berveli, Tomoni Berveli aza bien malgré na nous na récupéré était mais moi na zabi. Après na la kata qui va là. Clair, te moi babi moi na mona ki. Déjà tant qu'on est d'aéroport, on est dans la police, qu'on tient déjà mec courant. Fallait se sur la police parce que non, t'as là bah moi parce que pourquoi ils ont insulté parce que tous elle a mis sur moi là ça a disparu. Tout est que les caca n'a pas réseau, il faut les cana police, l'état d'avoir face au courant et tout. Tout le monde qui signe, il faut sur l'état parce que tout le monde qui signe boy. Tout est fait les cana la police. Il y a aussi quoi peut-être moi ça lobby. Il faut pas sa explication bien parce que maman n'a pas vidéo éthique, la vidéo n'est eza. Alors bah qui Berveli. Moi n'a pas mis sans téléphone, mais mon tazo répond à téléphone à moi. À la maison qui utilise le téléphone de l'enfant, à la maison on a un code à moi à téléphone. Point d'interrogation. Donc n'a pas souhaité te peut-être papi papi que moi n'a bien un oncle. Bah quand je vais na gérer na rôle, na gérer. Voilà. Tout ça aussi que papi mutabomi mwana non to lobite que papi non to lobite que maman to lobite que papi to souhaite non to loba bongoté mais en gros la maman elle était vraiment très négligente na de disparition mwana chaque 19 ans mais la maman bozolo ba di azaki négligence muto azaki négligence na mwana nene le liwana azaki négligence ah maman tata moi ça uti ko mata wa yaya tata moi c'était ba semeki mususu